Communication à l'élo vraiment. Et ça un rapport dans marche oyo. Ils ont ligné ça là, c'est lundi. Ya bakia. Oyo babengi celle-ci. Marche en motif nango ça. Koloba oui. Koloba obabi non à la corruption et les antivaleurs. Motif nango yangwana. Quand des fois on parle de Kabila, on ne voit pas Kabila Mobalia, Olive Lembi. Mais on voit Kabila les systèmes. C'est-à-dire des gens qui sont assoiffés. Bato bazomona na ke Congo ezala cop na bango. Motema na bango ezolobaki. Il faut pas bomaga fati. Natina qui va reprendre le pouvoir. Mais Bisoto Lobby, si vous touchez à la vie du président, vous allez plonger le pays à ce qu'on appelle l'irréparable. Dans le cas de FPI, dans le cas de sa bateau, babengi, pour faire ça, prêt, faire sinon, babengi, subvention. Après, pour mouton, Isaya, on peut s'en mouton. Nazo pesa ba subvention eza o ba fond sans retour. Na FC Moutoana a fait sur 300 000 à 100 000 yanga. Patrick Kiteli, o eze poka Kabila. Azo engagé ba tusu bazana ba âge dépassé pour ba tuza ba tu ekolo na bango ya ba âge à 60 ans. Ba fundinga bon. Nazo boyo tanga kombo ya mutu ango hein. Vous savez, en politique, il y a des troubadours et des énergumènes. Des parvenants, où tout le monde est sans CV politique. À l'ingui qui n'a répondre pas sur gaz. Au monde, il solo au niveau sama. Pour fonder Moutubani, il faut l'avocat Kabila. Il y a un avocat Kabila. Dans la famille Kabila, va fondanga. Nani nga uko kipante nazo la convocation. Nazo la convocation mais jusque là nazo mona te mais nazo tamboula. Nazo très à l'aise na vie. Allô? Wa santé eza misuma? Ah! Katelinga lingala pour la santé mwana. Mon fils, pour ma santé, misuma? Ah, Katelinga lingala. Bandeko, misunga ezali kokatela motu lingala te. Oh, ezali mitwe de santé. Oyo epesameli na bato nyonso. Employé to non employé, motu nyonso oyo akoki kaka kocontribue na mbongo mokie. Na fin du mois, po ete mokolo akobela, misunga ezwa soin na ye ya malamu na bahopitau nyonso ya minene ya République démocratique du Congo. Soki maladi na yo bakoki kotraite yango awa na Congo te, misunga akozwa charge na yo okende kozwa soin na bamboka lokola Afrique du Sud, Turquie, Suède, Russie, donc kala mingi te na bamboka mosusu. Soki moto oyo misunga ezwaki charge na ye mpo na basoin, Nzambe akamati molimo na ye, misunga akosokipe na mort mpe cordia. Ate bandeko bazali libanda bakoki koadere bandeko na bango ya Congo po ete bazwaka soin awa na mbongo bango bazali na misunga. Ta santé c'est ta vie. Eye papa maman tunanga nini eloko tozalaki kozela yango yo pona ba séjour na bino eleka malamu na Kinshasa Kin Label, agence de location de voitures de luxe awa na Kinshasa. Ba memelu bino bongo Power Buzz Car oyo bazali na équipe na bango professionnel, bazali na disposition na bino Power Buzz Car, location de voiture ya sikape kitoko na prix ya malamu oyo wapi.
okoki kokontakte bandeko ya Power Buzz Car na ba numéro oyo plus 243 85 151 5000 topé na plus 243 82 23 86 668 Beli Soussou na www.powerbuzz-car.com topé na contact email contact@powerbuzz-car.com oza mobimba. Bana Kinshasa, tosa la confiance na ba professionnel ya bandeko ya Power Buzz Car oyo bapesi offre spéciale pour na bino nyonso boko louer ba voiture pendant un mois na séjour na bino oyo bozali na yango awa na kati ya Kinshasa. Benga ndeko mobali ndeko mosi bandeko ya Power Buzz Car po bazali ba meilleur na domaine ya location ya ba voiture de luxe. Power Buzz Car eye kosilisa ba tracasserie nyonso ya transport ya ba délégation spéciale na bino ya famille pe ba transport nyonso privé oyo bozali na yango. Solution ezali kaka se moko Power Buzz Car oyo ezali solution ya suka po na déplacement na bino nyonso express. Po na likambo ya qualité pe quantité na eta ya mituka nulle part ailleurs okokuta yango kaka na Kinshasa en particulier pe République démocratique mobimba kaka epa ya bandeko ya Power Buzz Car avec impact. Power Buzz Car musala ya ba professionnel pe na sécurité nyonso. Power Buzz Car, le travail des professionnels. Que yo, oui. Vous souhaitez investir, vous souhaitez qu'on s'occupe de votre entreprise. BDDS, nous sommes un cabinet de conseil en gestion des affaires. Nous nous occupons de la gestion comptable, de la gestion financière, gestion des ressources humaines, de la trésorerie, mais également de tous vos investissements. Donc on s'occupe de tout. C'est-à-dire, on regarde la fiscalité, on regarde la comptabilité, on regarde la finance, on regarde la trésorerie, on fait vos démarches au niveau de la banque, on va chercher les subventions quand vous êtes une association, on gère à votre place. Appelez, prenez rendez-vous. BDDS veut apporter la sécurité aux entrepreneurs sur le sol africain, européen, avec pour souci votre enrichissement. Que avoir une entreprise, ça va bien au-delà que d'avoir une rémunération, avoir de l'entrée de l'argent et de les sorties. C'est vraiment réellement de se constituer un patrimoine, quelque chose qu'on peut transmettre, même à ses enfants. Congo France France.com site ya Tolo Masolo danger Masolo kitoko CongoFrance.com. Comme j'ai l'habitude de vous appeler la presse de la liberté, je vous ai invité aujourd'hui pour faire cette communication en rapport avec la situation politique et les enjeux de l'ère. Communication dans ma lelo et que ça a beaucoup plus articulé dans l'actualité du moment. L'actualité du moment, c'est nous avons constaté que Fati est parmi des types de managers, c'est-à-dire un leader d'opinion, des types de managers X, c'est lui qui veut travailler avec tout le monde, mais comme il faut ça, l'homme est bon, c'est la société qui les rend. Bazana o babengi ba mauvaise ba idée ya mabe contre le président de la République. Lelo
mboka na biso RDC eza parmi bapays oyo selon barapport ya classement ya corruption sur 100 toza na 20%, donc toza 26%. C'est-à-dire corruption na biso ekoma même kopesa oyo babengi virus na budget national yango nde bomoni babudget na biso yaleka ya ba 4 milliards tozobunda tokoma na oyo babengi 10 milliards. Mais tellement peuple congolais aza lié na oyo babengi mentalité négative 10 milliards yango fatia kozwa mwabi. Donc donc ya Congo d'abord eza na luye moko congolais aolingane mboka ebonga te. Mais biso bato ya UDPS toza oyo babengi na foi ya que le Congo va changer. Na moment où tozoloba na bino tokomi na époque oyo un homme politique il faut azala babengi libre de penser. Nazo s'étonner na bato oyo basalaka campagne ke nga nakoma peut-être mutu ya tendance lamuka. Nazosala des fois ezolekelanga mais tendance wana omoni UDPS oyo nga napesa vi nanga mobimba nano ezongiselinga pa meme ata quelque chose ya kokanisa na komba nanga natika yango mpo nakende lamuka. Ezalaka mpe mpasi meme na babolingo kovivana mutu 10 ans kobandela bolingo na mutu asika ezalaka mwa difficile. Nasi na mesana na UDPS malgré ke eza na bakomba malgré ke eza na baincompréhension batutu bakomprenaka mbala moko te. Mboka na biso so budget eza na oyo babengi faiblesse eza parce que il y a la corruption. Il y a la corruption dans ces pays. Batu bazozwa mbongo ya pays bazoyiba yango. Eza na batu na moment oyo na Congo po batinda biloko na Chine, surtout les Indo-Pakistanais. Bakendaka na ndako moko ya mutu moko olie baleka na banque centrale bakomi na ndako ya mutu wa babi tolingi totinda $1 million po basombela biso biloko na Chine. Mutu wana abengi alobi bopesa kuna $1 million bapesi $1 million awa. Mutu wana azwi avion maboko pamba ke Chine akomi kuna récupérer $1 million. On vole l'état pour mafia wana bato bana kati ce sont babengi les dignitaires ya ancien régime. Quand des fois on parle de Kabila, on ne voit pas Kabila Mobalia, Olive Lembe, mais on voit Kabila les systèmes, c'est-à-dire des gens qui sont assoiffés. Bato bazomona que Congo ezala cop na bango. Quand on parle de Kabila, on voit les systèmes, on ne voit pas la personne physique. Il y a des Kabilistes plus que les Kabila de Kingakati. Bato bayi bakasamba yo katamawa. Pour les quand même Kabila Kingakati. Les gens doivent comprendre ça. Il y a des choses au salama ya corruption. Na mboko yo. Dans Moutazui, $1 million pour ça la transaction bancaire na banque. Maké na ndaku mobo na Gombe. Ndaku wana bazui $1 million wana ba ebisie bombakisa $1,200,000 kende balama okuna. Ba boy na bango ke banque so mbongo. Yesalama na Congo. Il y a des gens na mboka on a moment tosoloba. Motema na bango ezoloba ke
il faut babomaka Fati na tina ke bango ba reprendre pouvoir mais biso tolobi si vous touchez à la vie du président vous allez plonger le pays à ce qu'on appelle l'irréparable. La vie du président est sacrée. Namboka ya Cap Vert, candidat moko monnaie, Douaté, candidat à la présidence, Nicolas $5,000. Batu baboya pour voter à Swate. Pour corruption le Mwanamboka na biso, il fait la wa mutu vomo yibimbon à l'état, bakandio babambio na 10 ans. Au côté 10 ans, les robimi babotolio passeport, ba interdit yo kobima na aéroport en Djili, batu ba muyiba mbongo. Batu ba banga koyiba mbongo. C'est pour cela corruption et autres créer une faiblesse il y a budget na biso. Il y a des cas où ils ont ça à Congo. Autres ont dénoncé les années de la FPI. Un certain monsieur, son DG Patrick Itebi, dans le cas de FPI, donc il y a un peu de bateau pour faire ça prêt. Bapesina o babengi ba subvention. Ba prêt pour mutation Isaya o pesa ngoto. Nazo pesa ba subvention eza o ba fond sans retour. Na FC mutwana pension 300,000 à 100,000 yanga. Patrick Itebi o eze poka Kabila te. Azo engagé batu musu bazana ba âge dépassé. Pour battre batu école na bango ya ba âge à 60 ans. C'est pour ça que je suis en train de dire na batu tout ba Holandanga. Na ba entreprise publique partout dans le Congo. Ces numéros, les numéros ba bengi numéro ya doléance citoyenne. Plus 243 85 084 65 55. Numéro nangeza numéro teo tu nangande ni santé. Les numéro ba bengi ya doléance citoyenne. Bolo ba makambo bino boyebi na ba société na bino po biso to loba yango. Plus 243 85 084 65 55. Batu bazo rêver. Basala o ba bengi corruption na mboka oyo. Po bango ba continuer kozala bien bana na bango batanga na ba louvain ya biso bana batanga na ba épée o ba benga épée biso. Les gens là qui veulent tuer le président, il y a une éducation gratuite. Il y a plus de 3 millions d'enfants batanga. Ils sont aussi dans la coalition. Parce que cache et ban. Communication à l'élo vraiment. Et ça un rapport dans marche oyo. Ils ont ligné ça là c'est lundi. Ya bakia. Oyo babengi celle-ci. Marche en motif nango ça. Koloba oui. Koloba obabi non à la corruption et les antivaleurs. Motif nango yangwana. Normalement, motif n'est légitime. C'est-à-dire, bazar en logique. Parce que cheval de bataille à président, et ça, on va le dire que lutte contre la corruption. En date du 30 août, dans la saga marche, au Bakangara Bisso, par membre et armée des bâtisseurs qui se registrent. Motif nango yalaki oui à la bonne gouvernance, non à la corruption.
marche wana seke eza mabe même naza prêt à participer na marche wana si et seulement si ezwi coloration politique te tomoni baparti misusu tokobenga baparti ya haine baparti ya rêve bakomi kolinga barécupérer marche ya bacatholique. L'église doit être au milieu du village. Si cette marche pour dire non à la corruption et sa coloration politique, dans la aucune marche. Parce que nous, notre combat à l'IDPS, c'est lutter contre la corruption. Mais quand on voit les gens, qui marchent à la catholique, et comme une occasion pour que ça là-haut avec une propagande politique. Il y a un rêve politique, moi j'ai dit, on va s'abstenir et on va croiser les bras. Donc je suis en train de dire à l'opinion, nous sommes prêts à participer à la marche, ceux qui sont catholiques, veillent na oyoke, banderole moko ya parti politique et zalate, parce que l'église est apolitique. L'armée des baptisés tissérédistes sera dans la marche. Mais ceux qui toyent, to constater par agent de renseignement la biso que banderole ya parti politique moko to récupération politique moza na kati ya marche o babengi église qui doit être nette, on va pas participer. Les problèmes qu'il y a à ce moment, moi je suis en train de fonctionner dans o babengi vision ya Etienne Tshisekedi. IDPS définition qui l'Union pour la démocratie et le progrès social. Union est là qui si au Balori Sanga, démocratie et lobby bitumba état de droit. Progrès social et lobby que nous tout faisons à la bien. Dans le cadre de mon aspect, au Babengi, armée des bâtisseurs tissérédistes, j'ai lancé au Babengi Banque du progrès social. Vous voyez bien dans la salle à rater. Vous tindaki mbongo et salaki forme ya $500. Tu peux s'en dire à maman vive. Na idée bazongi sa poto pesa bango lisusu. Na cadre ya ko soutenir chef de l'État na oba bengi lutte contre la pauvreté. C'est-à-dire il faut continuer ko sunga bango parce que président Lobaki Boye que chacun puisse faire ce qu'il est capable avec les petits moyens là où il est. Ba maman veut voyant yebisa bango état de droit ba mona oka ezane tolo bana bango macroéconomique. Et ane to se fisé ko matana RDC. Et c'est ni bo pesa ta $25 ateka ata makal. Progrès social, il y a eu des pèses. Tshisekedi c'est le grand maître. Yesu alobaka boye. Ndana okende bino bokosala plus kenga. Tshisekedi leka aloba progrès social atiaka ngo en application te. Pour empêcher ça. N'attend que Tshisekedi y a Nouveau Testament. Na tia moi en application. C'est-à-dire, nazo seng appel na ba Congolais nyoso. Poto ko ba ko sunga ba maman veuve na cadre ba vivre ata moi muke na o wana. Bo mona ki bino mona bili. C'est-à-dire pour terminer ma communication, je dis ceci. L'IDPS au pouvoir a lutter pour les libertés. L'IDPS ne peut pas étouffer, tout va manifester. On peut étouffer les gens quand ils viennent avec les idées comme soulèvement. Mais on peut aussi étouffer les gens quand ils veulent faire une manifestation avec armes. Pour nous, l'IDPS, pendant 365 jours, botika bango batambola pota libumwe kozwa ba marche ya CLC eza na ngoma bete parce que bazoloba o balobi ke oyo eza pona lutter contre la corruption. Ce sont les gens qui sont complices avec bato la corruption na kati ya IDPS nde bakomo linga ba combattre marche wa botika bango batambola ndenge na bango. Mais soki to constater que na marche wana eza na ba drapeau ya ba parti te eza na o ba bengi o propagande politique, je vais être parti.
Un homme politique doit être libre dans ses pensées et réfléchir. Un homme politique ne doit pas pour l'idée d'Angaba. Vous avez vu ceci? Fati est allé et pas en bon on a Vatican. Malgré Babiloba, il y a cardinal en bon. Fati c'est un homme qui pardonne, c'est pour cela qu'il domine. Pourquoi Fati n'a pas bilo comme un catholique, il va sala. Akora kokende kuna na Vatican. Pourquoi tu vas dans comportement fatigué? Non. La lutte contre la pauvreté, la corruption, et ça, on va venir cheval de bataille à président. Ce qui c'est qui s'est va lobby qui va marcher, ma maison. Article 26 de la Constitution, et si votre autorisation, il y a quoi informer pour va marcher. Va autoriser, c'est-à-dire va marcher. Là, personnellement, Bino Bato Boloma, pour moi, la libre dans ma pensée, pour ça, mes missions, ce que vous avez dans Moutalamu. Et comme il y a comme Sony même, Sony Mogo Yagosara, l'IDPS parti, on va baigner la démocratie, pour mon abattu, on a qu'à l'IDPS, on va marcher aux salades. Laissez les gens marcher. La marche, c'est la voix d'expression du peuple. Nous avons lutté pour un état de droit ou bien nous avons lutté pour qu'on puisse réinstaller encore la dictature. J'ai dit et je vous remercie. International que journaliste. Dans le qui sont la dernière question, Bafundinga, bon, vous savez, en politique, il y a des troubadours et des énergumènes. Des parvenants, où tout le monde est sans CV politique. À l'ingui qui n'a répondre pas sur gaz. Au moins, il faut que sama. Pour fonder Moutubani, il faut l'avocat Kabila. Il y a l'avocat Kabila. Dans la famille Kabila, va fondanga. Dans les occupants, c'est la convocation. Dans la convocation, mais jusque-là, nous avons monté, mais nous avons tamboula, nous sommes très à l'aise dans la vie. Donc, on a créé l'actualité pour la minute de Sangande. Pour Bachaeka. Dans la copie, on a autant de combo, on était même dans d'autres. Tochaego, au Balbama, à Salam. Deuxième éloge, tout la province, on a comme au niveau en 1960. Série à Babolikango, Nabachome, Babunda Ponamante. Naza Congolais. Muluba, Ngala, Mouswahili, Mukongo, Bazala Makila, Mogo ya Rouge. Ça ne sert à rien. Les atépons de Colondé, Bako Boudissanga na IDPS, ils ont jalousie. Parce que Bato Belé va constater que, bon, ma même sur Salamani, il a Kolobango, président Fatia Outa Allemagne. Aye boya kokate, boya kokarane bobomba likamute, mote ma pembe. Avec fils mko na komi en Allemagne na moni garçon moi zolo ba ye fils mko ya Berlin. Au moni place sous et bota. Que ye balinga ke trop. Bon et pesa ke na minute onde zawana. Bato na benga ka Belgique. Oh les basala IDPS ya idéologie. Pas comme ça la IDPS il y a ma personne, il y a ma cadre. Ce sont les Égyptiens que demain vous ne verrez pas. Ça, je l'ai dit. Si vous avez un cadre IDPS, vous avez un cadre de chasser main dans mon corps. Il y a des combattants qui ont déjà. Les fils qui se multiplier. Comme on a pouvoir, comme il faut fou kama, pas bon de là, ça va demander d'emploi. Dans quelques jours, je vous dis, on ne fera pas 2 mois. Vous verrez d'autres cadres de l'UDPS qui ma permanence au Babengalanga la Kota. Parce que le peuple va se réveiller. Au Koko, ça va cadre à l'UDPS, mais pas à l'UDPS, ça va
À part sa question na o tuninga même date na o babengi King Bopeto. King Bopeto esama lelo. Est-ce que le roi King Bopeto esama lelo basi ba obota te na mama e. Mais King Bopeto ngole ba osala ngo. Tolingi te zalaka nde tomonaka balancer eloko lobi ekomi nango slogan. Tolobe ekomi oyo babengi projet inachevé po tomona makambo ebele na mboka o. King Bopeto il fait salama, on doit conscientiser oyo babengi le peuple. Parce que si le peuple n'est pas conscientisé, akobwaka matiti na terrasse. On doit ezate oyo nazomona awa bato bazobina bina. King Bopeto eza festival te. Eza festival te. Déjà le lancement ça commence mal. So na lobi boye bato babiya loba te. Même makambo sport na kolobela. Mpo naza atere oyo bakongole baona. Ça commence mal na comme on a déjà festival. King Bopeto c'est la conscientisation des citoyens congolais. Bayeba comment bako traiter ba déchets. Bazala responsable ya hygiène pour lobby éviter bango babengi ba maladie. C'est ça King Bopeto. Je ne sais pas s'il y a une autre question, mais je vous remercie d'avoir répondu à la communication. Pour conclure, je suis en train de dire la marche prévue ce lundi, il y a un comité laïque et ça anticonstitutionnel. Ne créons pas un débat là-dessus. Tous après à participer, ceux qui ont un drapeau pour la récupération politique. Parce que l'église est nette et l'église est au milieu du village. Boti Kakobi Misaï Depes n'est déjà parti pour une nouveau dictature. Bisoto l'État pour la liberté d'expression. C'est ce que je peux tout simplement dire. Mais que nos amis, il y a un comité laïque, pas à la prudence parce qu'il y a des gens, toujours dans la rêve, dans il y a un soulèvement. Ils peuvent aussi récupérer la situation pour salir l'église catholique. Là, nous, l'IDPS, nous n'allons pas permettre de à un côté. Donc, si nous trouvons que la marche est nette, nous serons là. Mais si nous trouvons que la marche est politisée, nous serons maintenant au Saguet pour voir s'ils veulent tenter les rêves à soulèvement. J'ai dit, je vous remercie. Allô? Wa santé eza misuma. Ah! Katelinga lingala pour la santé à mwana. Mon fils, pour ma santé. Misuma? Ah, Katelinga lingala. Bandeko, misuma ezali kokatela motu lingala te. Oh! Ezali mito de santé. Oyo epesameli na bato nyonso. Employé to non employé, mutu nyonso oyo akoki kaka kocontribue na mbongo mokie. Na fin du mois, po ete mokolo akobela, misunga ezwa soin na ye ya malamu na bahopito nyonso ya minene ya République démocratique du Congo. Soki maladi na yo bakoki kotraite yango awa na Congo te, misunga akozwa charge na yo okende kozwa soin na bamboka lokola Afrique du Sud, Turquie, Suède, Russie, to kala mingi te na bamboka mosusu. Soki moto oyo misunga ezoki charge na ye mpo na basoin, Nzambe akamati molimo na ye, misunga akosokipe na mort mpe corvia. Ate bandeko bazali libanda bakoki koagere bandeko na bango ya Congo po ete bazwaka soin awa na mbongo bango bazali kokoki. Na misunga ta santé c'est ta vie. Eye papa mama tunanga nini eloko tozalaki kozela yango yo pona ba séjour na bino eleka malamu na Kinshasa Kin Label, agence de location de voitures de luxe awa na Kinshasa ba memelu bino bongo Power Brass Car
oyo bazali na équipe na bango professionnel bazali na disposition na bino Power Base Car location de voiture ya sika pe kitoko na prix ya malamu oyo wapi okoki kokontakte bandeko ya Power Base Car na ba numéro oyo plus 243 85 151 5000 topé na plus 243 82 23 86 668 Beli Soussou na www.powerbase-car.com topé na contact email contact@powerbase-car.com Ozamo Bimba. Bana Kinshasa, tosa la confiance na ba professionnel ya bandeko ya Power Base Car oyo bapesi offre spéciale pour na bino nyonso boko louer ba voiture pendant un mois na séjour na bino oyo bozali na yango awa na kati ya Kinshasa. Benga ndeko mobali ndeko mosi bandeko ya Power Base Car po bazali ba meilleur na domaine ya location ya ba voiture de luxe. Power Base Car eye kosilisa ba tracasserie nyonso ya transport ya ba délégation spéciale na bino ya famille pe ba transport nyonso privé oyo bozali na yango. Solution ezali kaka se moko Power Base Car oyo ezali solution ya suka po na déplacement na bino nyonso express po na likambo ya qualité pe quantité na eta mituka nulle part ailleurs okokuta yango kaka na Kinshasa en particulier pe République démocratique Mobimba kaka epai ya bandeko ya Power Base Car avec impact. Power Base Car musala ya ba professionnel pe na sécurité nyonso. Power Base Car, le travail des professionnels. Que yo, oui. Vous souhaitez investir, vous souhaitez qu'on s'occupe de votre entreprise. BDDS, nous sommes un cabinet de conseil en gestion des affaires. Nous nous occupons de la gestion comptable, de la gestion financière, gestion des ressources humaines, de la trésorerie, mais également de tous vos investissements. Donc on s'occupe de tout. C'est-à-dire, on regarde la fiscalité, on regarde la comptabilité, on regarde la finance, on regarde la trésorerie, on fait vos démarches au niveau de la banque, on va chercher les subventions quand vous êtes une association, on gère à votre place. Appelez, prenez rendez-vous. BDDS veut apporter la sécurité aux entrepreneurs sur le sol africain, européen, avec pour souci votre enrichissement. Que avoir une entreprise, ça va bien au-delà que d'avoir une rémunération, avoir de l'entrée de l'argent et de la sortie. C'est vraiment réellement de se constituer un patrimoine, quelque chose qu'on peut transmettre, même à ses enfants. Pense.com, site ya Tolo Masolo ya danger, Masolo ya kitoko. CongoFrance.com.